Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Babanzimo misusu moyen bama ezate. Ndetia okotanga kombo. Ndetia sœur na biso Eunice. Abineti banzembo ya sœur Eunice, eza banzembo mo eza dédié au diable. Eza vraiment ba chanson moko dédié au diable bon ko la non du début mais banzembo le banditi na suka. Nzembo eza non ka dédié na diable. Parce que tant biso tozo yemba ngo na kati na église. Croyant que tu as la présence ensemble, on que tu as quoi adorer diable. Ah bon? Ça veut dire que les chrétiens qui te diable. Donc banzembo oyo nzimama na lola ezaka banzembo ya lemo loto oyo biso na Kongo awa ezaka banzembo ya lemo loto oyo nzimama banzembo mususu au contraire ezolongola nzambe présence ensemble na etonga ndia nzambe alobela kingameno donc tokomi kozonga ndeko nanga moto ezopila kaka makambo ezosala pasi na motema makambo ezotia ebele ya bato na ba confusion moko pas possible makambo oyo bandeko toyebi te mikolo oyo ba prophétesse ba prophète ba pasteur bakomi na bango kili surtout na communauté na biso bandeko ba prophétie façon ezobima ba message pe façon ezobima en tout cas ekomi nango kobangisa na niveau moko terrible. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo vraiment na memeli bino kandenge bozo mona déjà na miniature nabiso Sœur Eunice Manyanga. Aza vraiment musala nzambe ya munene ayemba kape kitoko. Azalaka na voix moko pas possible. Soki azo yemba na ba chair de poule et bimaka. Ce qui ozoyemba, il y a même de ces personnes oyo kandenge zalaka ba moi mabe ba biloko mabe na nzoto e bimaka nango. Donc azalaka na onction moko pas possible. Bandeko nanga sikoyo makambo eza. Bino moko bouti kolanda message ya ndeko moko na biso kandenge zalaka bandeko akufaki epi alamukaki nde nzambe alakisaki ye makambo ezoleka surtout na ba chantre na biso bao bayembelaka nzambe ba makambo ebele kandenge ezalaka boutaki kolanda bandeko yango toya lelo kosala mwa analyse tosala analyse biso nyonso ensemble na makambo oyo ezoleka surtout comme amentionnaki kombo ya Sœur Eunice yango tomemeli bino Sœur Eunice. Avant tokota na mwa makambo na biso kandenge tomesani, en tout cas nalingi nanu na sensibiliser batu oyo nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, en tout cas je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, ekosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga bino moko déjà bouti kolanda le 27 juillet 2024 ekozala somo. Pasteur Mike Kalambayo na stade de martyr. Bandeko somo bozala déjà préparé. Bobongisa déjà kandenge zalaka. Kunande ekozala somo. Na minute yo kandenge boyebi épisode 3 ya Majabu Rafiki
ezoleka deja eza deja na chaîne na bango ya YouTube po na bandeko oyo nanu bayebaki te. En tout cas bokoki kokende na majabu majabu rafiki deja ezoleka nango na système moko kaka ya bien makasi. Bandeko nanga bozwa nanu bakiti ezalaka bien to sala analyse na biso boza ya kovanda bozomela na bino ba mai na bino bozomelaka ba jus ba sucré ba mwa café na bino bozomelaka kote mosusu bozoliaka kandenge ezalaka talaka lelo lundi na système moko ya bien ozoliaka kote mosusu ozomelaka kote mosusu pe ozolandaka oyo ya bino moko mama leki ya bana mama kulutu ya bana tantino pe ya bana kandenge ezalaka na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko audio oyo euti koleka bouti kolandango ndenge ndeko na biso akufaki kandenge alobi Saint-Esprit emimaki ye na ba place akendai komona makambo. Sikoyo baye koyebisa ye ki pona ba problème oyo elekaka na ba chantre na biso ba oyo bayembelaka nzambe ba oyo bazalaka soki bazoyemba ba chair de poule ezobima biso soki bazoyemba omona batu mosusu babandi baraba sikoyo makambo ebele ebimi boti kolanda ndeko na biso alobi la plupart ya batu oyo baoyembela nzambe na busolo te wana nga na lobi te bandeko. Audio oyo ndeko na biso ya mwasi oyo azwaki message nde anonsaki message. Pona ye alobi ke message oyo bapesi ye eza ke mutu oyo abandaki koyembela nzambe na bosolo nyonso ezalaki le feu Papa Alain Moloto. À qui nous disons encore que son âme repose en paix. Bandeko, sikoyo analyse na biso ya lelo eza tolingi toyeba bandeko. Tolingi nanu toyeba sikoyo. To bandoko yeko koyokaka banzembo ya bandeko na biso bazoyembela biso te to ndenge nini. Parce que Nakota là, c'est vrai, elle avait mentionné justement le nom de Mama Eunice. Mama Eunice nde kombo oyo ezalaki mentionné. A mentionné ki ba kombo ya batu mosusu te. Mais alobika en général ke banzembo bayembelaka biso eza banzembo moko euta na monde de ténèbres. Apesi na un exemple neti ya Mama Eunice. Lobi banzembo na nyonso soki ozo landango du début jusqu'à la fin wana penza ozo adorer des diables. Siko na bandeko mosusu o bayembaka neti ba mama Rosni Kaiba, ba mama Deborah Lukalu, ba mama Sandra Mbui, ba papa Mike Kalambai, ba papa Moïse Mbiye, bazana bango ebele, bazana bango kilikili. Siko bandeko na biso oyo bayembelaka biso. Seke banzembo na bango nyonso tu eutaka kuna. Mikolo yo to bando yo kaka banzembo ya papa Alain Moloto ya batu mosusu to yo kango te. Neti banzembo ya ba mama Nadège, ba papa Atoms. Baemba kitoko ba mama Dena Mwana. Banzembo wana nyonso. Ba mwasi eza mwasi ya nani ya pasteur Francis Tatou. Lelo to komona na ba sœur Faveur. Ba oyimba bango nyonso kitoko na ba o nyonso ba forma na majabu talent neti ba Alain Paluku, tomoni ba Rite Kimongoli, ba princesse Betu, ba pasteur Lord Lombo, donc ba wana nyonso tu. Ba oyimba na busolo tote ndenge nini bandeko. Makambo ekomi somo. Bon, na kote mosusu pona ndeko na biso. Eza na biloko mosusu surtout pour na ba réseaux sociaux ezalaka bien te koya koloba. Pourquoi ezalaka bien te koya koloba? Parce que ndenge tozaboye en ce qui concerne la vie spirituelle ezana na trois catégories. Trois catégories dans quel sens? Ezana ba otobengaka ba bébé spirituel. Ezana ba otobengaka ba adolescent spirituel. Ezape na ba oyo tobengaka ba mature spirituel. Nabaka ya bongo, soki eza déjà mutu oyo to benga bébé spirituel. En tout cas, je ne pense même pas que na ko sambela lisusu okota na ba prière akomi ko sambela.
Je ne pense même pas que koyoka lisusu banzembo ko bando yoka ngo te ko préférer na ye amikoti saka na ba musique moko eza nango profane. Pourquoi? Parce que ayoka ki que non ba musique o bazo yemba bazo adoraka nde nzambe. Sikoyo bandeko, babiloko a bongo ezalaka bien ata ozwi message kendo partager yango na pasteur na yo, kendo partager yango na basala nzambe ke koya koloba ke non batu oyo banzembo bazo yemba eza ko adorer satana eza boye boye boye. Mais ka banzembo wana to mona kana ba église o mona ka ba sœur Eunice oyo ba invité na église azo yemba boye eza il y a de ces personnes bazo kweya ba milimo mabe ezobima ba makambo mabe ezobima kaka na banzembo na bango oyo eza na batu mosusu toyoka tomona aza na hôpital boye aza na problème situation na ye eza tellement dur atie ka banzembo ya bandeko na biso bayembaka omona ka atie banzembo wana komi koyemba tango ba osalela ye ka examen ba problème o nyonso azalaki nango ba maladie nyonso azalaki nango omoni ke ba maladie wana e disparaître banzembo ezalaka na mwa puissance moko boye. Sikoyo ya ndeko na biso oyo alobi bandeko eza ya solo bandeko nanga to eza makambo nango ya lokuta to eza kaka neti toyebi na communauté na biso. Il y a de ces gens là balamukaka na bango kaka lamuki tongo alobi ke non lelo naza na posa ya kosalir mutu tel et soki alobi bongo c'est vrai ako se rassurer aya kosalir mutu to eza nango révélation ya solo azwaki. Bandeko na biso bosalela biso ba commentaire na bino, bosalela biso ba commentaire na bino, ba point de vue na bino bandeko to yeba ebele ya batu surtout nga nazolela mingi na ba bébé spirituel na baka ya bongo. La plupart ya ba bébé spirituel bako kima na bango bako préférer na bango ba landaka lisusu banzembo te bako préférer na bango ba lalaka na bango sans kosambela te yango ezalaka bongo na ba bébé spirituel. Bandeko nanga yango nalingi na pesa mwa toli kandenge zalaka bandeko lelo tomoni ebele ya batu bazo tambola na molili pas possible. Pourquoi? Parce que bazo tunaka volonté ya nzambe te, bao tunaka volonté ya nzambe te, bao sala makambo kaka ndenge bango moko balingi. Eloko liboso nanu na toli na biso ya lelo nalingi na rappeler bino soki lelo toza na se ya moi, soki lelo toza na biso envie ezalaka na makasi na biso te, ezalaka pe po na volonté na biso te, ezalaka na grâce ya nzambe ye moko nzambe nde a permettre ke non ti lelo tozala. Sikoyo na vi na yo nyonso mobimba ndeko nanga tango olandanga yeba ke makambo nyonso avant sala tunaka volonté ya nzambe. Eske nzambe omoni nga boye, omoni nga na mutu tel yango tomona ta ebele ya bato baokotaka na ba mariage sa kotunaka nzambe parce que mobali moko aye aza na ba mbongo na ye, aza na ba moyen na ye, aza na vie moko eza stable. Omoni mutu mosusu a préféré na ye akota na ndako libala sans kotuna nzambe, sans kotuna na ye alobika na kota. Tango akokota kuna akuti mobali aza mto bakisi, mobali aza na ba principe oyo basi ba pesa ye kosala ka boyete kokenda ka boyete kosala ka boyete. Omoni mwana batu akomi kokonda na ndako libala aza lisusu na pete. Pourquoi? Parce que atuna ki volonté ya nzambe te. Bandeko nanga vi ya lelo quel que soit musala zambe ozwi musala kandenge zalaka mwa connexion moko ya musala eye tuna nanu volonté ya nzambe. Ata soki oza penza na posa ya musala eza na misala lelo ebungisa ebele ya batu na nzela ya nzambe. Omona musala moko boye yo moni kena musala yo bandoko tiselanga mwa quelque chose okotika bandi ko banda nzoka musala wana eza musala moko eza ya ba monde moko boye. Tango okota kuna ba principe komi ba loi ekomi déjà que oza kuna moyen oboya ezate o se retrouver na moi ba vie moko boye o eza bien te.
ndeko nanga makambo nyonso dans la vie olingi osala tunaka nanu volonté ya nzambe. Tuna nzambe est-ce que omoni nga place boye? Est-ce que omoni nga kokende boye? Eza pe na ba voyage mosusu. Bandeko, omona mutu na Congo na biso zaki na bien. Voyage ka ndenge ezalaka mutu nyonso to awelelaka poto, nga na kende ka poto, na kende ka poto. Voyage ye, yo kanisi ke non, comme na bandolela na nga poto na kende ka koke. Tango okende kuna, ozalaki na yo mutu normal, ozalaki na yo bien. Na kokoma ka na poto, okomi lele. Vi na yo mobimba e baby. Vi na yo mobimba échanger. Oba lobaka échanger ko bandeko. Yango foko tuna ka volonté ya nzambe. Mwana nzambe place nyonso atambolaka kaka na volonté ya nzambe. Atambolaka ye moko te bandeko nanga. En tout cas, quand ndenge boyebi makambo a lelo toyeli, eza makambo ya chantre na biso, ayembela biso kitoko, ayembela nzambe kitoko, ayembaka penza kitoko, ba message oyo ndeko na biso ya mosusu ya mwasi ayeli ye que non, banzembo na ye nyonso oyo ayembaka du début jusqu'à la fin adoraka nde diable. Yango ndeko na biso mosusu azui révélation quand ndenge ezalaka. En tout cas bandeko nanga, nga na yaka wapona ko juger nanga batute, kandenge Bible yango moko ezoyebisa biso ne juge point afin que vous ne soyez pas jugés. Bandeko nanga yango na sengaka mingi to sambelaka pona basali ya nzambe. To sambelaka pona basali ya nzambe parce que lelo to mona eza na ba prophète ya lokuta na ba prophétesse ya lokuta. Bazana bango ebele. Sikoyo balokuta wana nde bayaka mbangu na ba message. Bayaka o nzambe alakisi nga boy. Ba openza basambelaka nzambe ya na busolo nyonso. Bandeko, bokoyeba bango. Jamais okomona zo wele la message. Ako wele la na ye message te. Parce que ayebi ke makambo yo nzambe alobi eza nzambe mutu alobaki. Donc eza bongo. Ebele abatu surtout lelo na ba réseaux sociaux. Posa na bango eza pona ko salir ba réputation pe ya bandeko na biso mosusu. Yango posa penza ya bandeko na biso mosusu baza bongo. Omona batu mosusu ka boye azwaki na révélation te, azaka mutu moko azana monde soki monde ya wapi. Batinda ye aya ko salir réputation ya musala nzambe. En tout cas na sengi na bino nyonso bolandaka banzembo ya mama Eunice, bo continuer ko landa bandeko nanga. A moins que soki yo pe ozui conviction nzambe alobela yo wana etali yo moko kaka. Mais kolandaka biloba loba te ya ba réseaux sociaux parce que biloba loba oyo ezoya ko changer batu na ba direction ya bien pona kotia bango na ba direction ya mabe makasi. Bandeko nanga nazotikela bino bolanda lisusu audio wana tokokutana kaka na émission mosusu. Banzemo misusu moyemba ma ezate. Ndeti ya okotanga kombo. Ndeti ya sœur na biso Eunice. Abineti banzembo ya sœur Eunice, eza banzembo mo eza dédié au diable. Eza vraiment ba chanson moko dédié au diable bon ko la ndongo du début mais banzembo le banditi na suka. Nzembo eza non dédié na diable. Parce que tango biso tozoyemba ngo na kati na église. Croyant que tozo benga présence ensemble, OK tozo ko adorer diable. Ah bon? Donc banzembo oyo nzimama na lola ezaka banzembo ya lemoloto oyo biso na Congo awa ezaka banzembo ya lemoloto oyo nzimama banzembo mosusu au contraire ezolongola nzambe présence nzambe na etonga nde yango nzambe alobelaki nga meno donc tokomi kozonga